force. AFC Barren 23, vive. Ça, c'est la force. Ça, c'est la récompense du peuple. Voilà. Nous, peuple congolais, nous devons savoir et apprendre à vivre ensemble. On n'a pas besoin de tribalisme, on n'a pas besoin de... Hein? Grâce à le président Jean-Marie Runiga, l'apôtre Nzamba Batelayo, grâce au cordon président Corneille Nanga, Bertrand Bissimois, le colonel Willingoma, Maman Fifi, Maman Missi, le général Emmanuel, le général de ARC, général Sultan Makenga. Viva AFC Barren 23, viva! Maman Charlène, Maman Mireille, Rex Kazadi, la Pessibino Mbote, Maman Monique, Léon de Londres, mon frère et ami propre, Adam, Prince Liteti, Gloria, les responsables de la sécurité section France, la Pessibino Mbote, Bino Batomoto Dinga Bokanela. Bokanela na bino. Il y a ça du titre, hein. Et ça, je le vois oublier les dons qui sont toujours. Moindre menace physique. Toujours. Akedaye, Yohana Akedaye. Voilà. Akedaye, Yago Akedaye, c'est Akedaye. Ah, Akedaye. Akei. Essa aqui daí. Essa já está com o goleiro da Rádio do Governo. Spa! Hoje é forte que é hoje a Spa. Essa aqui daí. Botando aí o andar. Aqui. Tout sont l'innovateur. Et son opinion, je viens de le dire. Moi, je respecte l'opinion des gens. Et ceux qui se demandent aux gens aussi, il faut qu'ils reconnaissent aussi. Va respecter pas l'opinion de parce que ngata mutalo baganga na Taliban ngata mutakadi osana yebi kokosa na kosa ya batu makamba kufaka na kosa ya batu nationalité les opinions na yo ngana oyate bo yo kosala bo fona bo mayo bona boy non donc pour oyo koloba ke kolo Yesu Masia bakati mutu litoi mutu auti ko teka ye bakati litoi mazuli litoi wana zonction. Comprends? Mazaika na bayini batuni ye na Barabas baboma nani batu baganga baboma Yesu me Barabas muyiba niyo ko batna koyiba aniyo ko batna détournement aniyo ko batna impudicité ko sente batu Barabas ya muyibi aloba makambo ya ba contradiction ba propos contradictoire na media lobi makambo mususu na 13h abaluki na yeba kinyebe faute na ngaite Barabas anyoko ba na ko sente ako engagé bino boya sente bino baninga tango kokie papi kende tolobe la vie papi kende tolobe la vie Yo sote pa nazalaka moninga na yo te ngai se beniko popo lipokuluti ya baleki nazalaka moninga na yo te mpe na kotikala kozala moninga na yo te papi gene tolobela vie Mister Siatul nazalaka moninga na yo te papi gene tolobela vie est-ce que yo naza moninga na yo to toza baninga na bango tozalaka baninga te zaza totikala kozala baninga papi gene tolobela vie en gros Jenny papi gene nazalaka moninga na yo te papi gene nazalaka moninga na yo te papi gene c'est impérateur de Jaffa Koferi Finchman papi gene tolobela vie est-ce que nazalaka moninga na yo te est-ce que nazalaka moninga na yo te papi gene tolobela vie azalaka moninga na yo te je suis pas ton ami papi gene tolobela vie. Ça c'est Lidjo Kwempa, le grand samouraï de la nouvelle génération. Papi Gen Tolobe la vie. Est-ce que vous avez moninga no? Nga mastano. Nga matano. Papi Gen Tolobe la vie. Zalaka moninga na yote. 4 fois, peintre, Washington, le grand pays. Papi Gen Tolobe
tolobe la vie. Papi Gen, tolobe la vie. Nazalaka moninga na yote, Papi Gen. Moi c'est pas ton ami, hein. Voilà, moninga no te dit. Bayuma, wana 1 euro na poche. Obeta masola 1000 euros. Que badi. Nazalaka moninga na yote. Papi Gen yo ebite, azalaka moninga na bisote. Ngai mobusu na Napoli nazalaka moninga na yo te Papi Gen nazalaka moninga na bango te nazalaka moninga na yo te Papi Gen tolobe la vie grand prêtre nazalaka moninga na yo te nazalaka moninga na yo te molode tolobe la vie Papi Gen nazalaka moninga na yo te nazalaka moninga na yo te Sami Mokili confirme tolobe la vie Papi Gen nazalaka moninga na yo te mobali ya pembe WS Production Willy Sionga. WS Production Willy Sionga. Être en bonne santé, c'est la condition alimentaire de la tranquillité. Mesdames et messieurs, pour la sécurité et le bien-être de votre vie, faites confiance à Uniché Banzé, la fleur du jour. Découvrez le 2 carrefour de produits exotiques africains, antillais, latinos et bien plus encore où vous trouverez tout ce dont vous avez besoin. Parcourez les rayons pour retrouver les aliments et ingrédients authentiques, frais et surgelés tels que gombo, aubergine, igname, poisson fumé et salé, riz, viande, foufou et semoule, et j'en passe. L'établissement Uniché Banzé vous offre un multiservice de livraison et vente en ligne, le transfert d'argent partout dans le monde, vente des billets d'avion, un point relais, en passant aussi par les cosmétiques, les laits de beauté, gel de douche, mèches capillaires, la bijouterie, vente des pagnes de haute qualité à un prix très abordable. Notons que Uniché Banzé met à votre disposition un espace de restauration propre avec les nourritures bio et saines pour vous aider à mieux se détendre et la porte est grandement ouverte à tous. Venez nombreux car chez nous, les clients est roi. Nous sommes sur 15 Strat 92A 9300 à l'Ost. Et 15 Strat 52 9300 à l'Ost. Contactez-nous au plus 32 53 860 390. Uniché Banzé, la fleur du jour. Uniché Banzé, la femme intelligente. Bayate Barata. Awa chez Mama Uniché Banzé. Awa nyonso. Bino moko bomoni chez Mama Uniché Banzé. Nyonso ezali. Ya kolia, ya komela, ya kolata et en plus restaurant na bino pe ezali. Boya ebele boko sepela. Nyonso ezali. Boya ebele boko zala desité boko sepela.
Topesi bilongo te partout, beaucoup disposé encore battant, il y a Rolanda Bissoboy à travers Tolobe la vie officielle. Voilà, merci de votre fidélité. Bino ba oye vous partagez à émission, continuez encore de partager et je vous invite tous de bien vouloir encore vous abonner massivement. Vous s'abonner à Tolobe la vie, à chaque fois parce que très bientôt dans ce monde espace à souhaiter. Abonnez-vous, hein? Abonnez-vous. Vous s'abonner. Voilà. Merci la grande équipe à Tolobe la vie. Washington, merci Nayo. Emile Bamba de Zurich, joyeux anniversaire parce que c'est moi Nayo encore. Didier, merci. Jérémy Mana Canada. Platini Chipamba. Platini Chipamba, merci Nayo. Sans yo mawatro. Platini Chipamba, sans yo mawatro. Namona Lissousou. Picho Pacho Sotanikon qu'on a Norvège. Voilà, merci la réalisation. Il y a Jordan Mizoa. Nous avons appelé Lissousou. Fire Basket. Il y a le bar. Il y a voilà, donc, Nazo Yambalelo pour Nabino, c'est les inos mecs d'ici. Ça fait un moment, ça fait un temps où on a mis ces les innotés, mais il fallait y kaka pour ces les inos à voir. J'ai qui maquillé les bima, il y a bien un juillet, na kangingo, on a pas poil na yé. Tu n'as pas question, nous sommes loba pour ces les inos. Mec d'ici, bonjour, bonsoir. Bonjour, bonsoir, Papi Gen. Le beau ça m'a mobilisé parce que moi je suis toujours le communicateur officiel, porte-parole de l'AFC Bar M23, secteur France. On prend secteur France, donc voilà. Et puis ce qu'on a comme coupé les responsables, il y a recrutement, il y a des jeunes belés au bas de bâtiment, ferraillère. Bah menuisier, bah maçon, bah électricien, bah peintre, bah plombier, y compris dans le bâtiment, bah soudeur sur Tio, les cordons qu'on a Nanga, les responsables, les présidents de la République démocratique du Congo nouveau, Yemutu, a Pessinga émission. Pour tout le monde, il va jamais belé avant. C'est toute l'étendue de l'Europe. Pour que les gens ne belé mawa, moi je suis mon candidat à Salarate, c'est à survivre. Donc, tellement biso AFC Bar M23, tous à pouvoir nous un peuple. Ils ont pouvoir nous dire à l'autre côté de la République démocratique de Kinshasa. Ils ont bongoté. La République a démocratisé de Kinshasa. Ils ont bongoté. Surtout on a souci à la jeunesse. On a souci à peuple. Surtout au bas de la diaspora parce que qui maka misère, il faut bien retrouver meilleure vie. Y compris biso tout qui maka misère pour toi retrouver meilleure vie en monde ok. Ba te belé ba congolais belé ba qui maka Congo pour bien retrouver meilleure vie tant ba komaka wa esengela ki ba zo adresse. Pour zo adresse pour boire ngunda. Comprendre? Pour boire ngunda même bateau ko ba zo gouverner lelo. Bango ba kimaka ba exil ba boire ngunda. Akomba IDFS na bango ba go boire ngunda. Alors pourquoi pas biso changement aux salama bientôt à très bientôt là en quelques mois, en quelques jours comme ça. Changement des eaux c'est salé. Et sengeli ba congolais bango ba sala. Toi suna ba tamorote buku na ko luka ba étranger ba ko sala bino misala. Aussi longtemps on a remarqué la plupart des gens qui étaient partis à l'étranger, surtout dans la diaspora, ils ont passé plein de formations, beaucoup de formations. Mais moi, ils ont de toute façon, quand ils sont congolais, ils ont kaka deux ans après ça, ils ont abotama, maman la mécanicien, maïe ko la mode d'information. Parce que tant là, ce qu'on a mis qu'il y a pas juste une formation. Mais tant que ça depuis mille mukanda, tant que ça sans papier, tant que ça va boto les papiers, il banga moi ba papier on est comment on a beaucoup. Nous fortifier ba congolais. Nous fortifier vraiment ba moral na bango. Baza napenda na ondima mbo zo changer. OK. Mbo zo changer on a seni na bango. Batia motu ba adhérer surtout les jeunes. Ça c'est un gouvernement qui va s'impliquer, qui va se poser
qui va se placer à la tête du pays, gouvernement, gouvernement, il y a des jeunes. Parce que batata wana bana bespra on a traité lelo. Ba sali belé balinga kolongwa na pouvoir te. Ba jeune pe bazali. Et ça mara na risata de ti pardon na potote. Ti na Kinshasa yara ba jeune be ba sisa na ba licence. Ba jeune be ba sika na ba économie. Comprendre? Na ba métier na ba domaine belé. Ba sala raté. Ba comment ba cambiste. Monsieur ba comment na bango c'est pour ça, la raison pour laquelle nous avons ce papier, le président Cordon, Corneille Nanga, a pris sa responsabilité, on a bien jeune et bien quoi adhérer, batinda ba CV ou par ligne ou par contact. Batinda ba di ba ebi numéro nanga so beti ka saisi no mec batinda ba CV ba CV na bango ça pas to wa pardon mais les hommes là to kilo so mo là parce que na qui déjà message ya président Corneille Nanga mais on a pas la diaspora voilà c'est-à-dire bango ne faut pas ça la lobby la plupart des gens tu vois il y en a 7 ou 9 comme ça ba quotidien ba CV na bango et puis ba autonoma ba centre d'information et puis ça pas batté OK on a passeport diplomatique na yo soko tiki moi si na porte bien responsabilité on a accès au ya hôtel à bango voilà c'est les yo au Timo Kende Goma déjà on a félicité qui courage na yo merci kozwa courage owana o ba tu me sous belé petam sous baza bazoka basala en cachette mais yo sali yango na moi makasi batu nyoso bamoni yebisa biso motivation ezaki nini ya okende côté kuna bon si je veux d'abord autant motivation nini et puis autant combien de villes où okende côté kuna parce que tu as motivation ezaki d'abord ni bon yokutu na motivation autour de courage on a courage ni na motivation ni nazali nango et puis na c'est pas une papier gain na question na yo na début nango olobi ke bato bero asala na nkuku moi je dois féliciter une personne comme la personne du président Rex Kazadi. Je dois le féliciter parce que il peut pas dans sa gueule en Kokoute. Madame Mireille Wankake nous a félicité place Azali et puis le président François Mboukou. Nous a félicité maman Charlène Bouchir bien maman Alphonsine Lando. Fumo Lando na personne d'autre place aux en Suisse. Nous a félicité tout Mingi Kurutu leader à Mokolo. Ebi Bolombo, greffier international. Nous avons félicité Pitu Chomongo. Nous avons félicité Adam. Nous avons félicité Batola Nostro. Pourquoi? Nous avons félicité Bango parce que Bango peut avoir la courage d'être là. Je ne suis pas seul. Il faut que je sois arrogance, mon orgueil, ne m'a pécard. Je ne suis pas seul. Mais la plupart des combattants résistants, nos collègues, je les félicite aussi à tous parce que les mêmes combats, il y a un courageux. Il y a félicité tous les combattants au bazar, à moins que aux allons contre les rencontrer. Vous comprenez? Motivation des amis. N'a donc rien de papa. Pour les blessures, nous avons appris mon de 6 ans contre la motivation. Donc, combattre de Tuni wana ngata bato bana courage bato bana courage bomoni bango allez ni c'était clair c'était il y a vérité bomoni yango donc bato bana ba hypocrite il faut qu'ils arrêtent ces hypocrisies là bato ba hypocrite baza ne belé bazo benga ngai baza ne belé to sala ndenge ni po okende pe kuna omona ba konzi kuna autorité de baza wana na kata ya révolution constitutionnelle et là quoi on a makarabuté il te faut les démarches il te faut les accords
Il te faut des accès. Bah, laisser passer. Il y a blanité. Et on ne peut pas, là-bas, il ne reçoit pas n'importe qui. Il faut que tu sois adhéré. Il faut en habiter au Kendakuna et puis siger. Oui, il oui, la réalité bien, la vérité bien, oui, pour toi, ma motivation, tout le monde a été beau sur Zapion. Sur Zapion. Jamais, bah, oui, ma motivation, tout le monde. Et puis, c'est terrain, on est à terrain, il y a loi. Et ça, terrain, il y a instruction. Et ça, terrain, il y a mibeko, sur le lingala. So tousi mibeko, tousi mibeko te, bien bouki mibeko, aux alambano na yo. Donc, motivation dans le qui Papi Gen, je crois que nous avons la famille, la famille, tu as sauté pour tout ça, mais nous avons de longue date. Mais ambition, on a payé. Opinion, on a opinion. Opinion, on a donc chacun a ses fardeaux. Chacun a sa ligne et son chemin. Donc, si on a le banini, motivation dans la banda kala Papi Gen déjà te ko retourner la question pour pas que il faut tout la question pour ça la mande ngona bi retour na ba question je vais répondre ngala banda ko loba makambo oyo banda kala que moi je suis de l'AFC Bar M23 et je les resterai plus longtemps, je suis fidèle jusqu'à la moelle épinière bango to so atele ba tusu wana bana mo on no so ba vantir motivation de banda wana. Non, ça va aventure, mon frère. Nasaki Penakoloba, je suis le porte-parole communicateur officiel de l'AFC Bar M23, secteur France. Je le disais clairement. Il n'y a personne qui va me contredire. Alors c'est un défaut des Congolais. Défaut, on a des Congolais, c'est pas Congolais, qu'on mêle tous les Congolais, nous sommes tous dans le même sac. Et ça, des fois, les Kinois, soit les Kinois ou les Kinois, bayara. Donc, on va jouer na ba voiture, comprends? Dans un limité que go ça mande wa moto azo ko sanega, c'est pas ça. Tant que dans le camp Papi Gen na sala de mission na presse, tabi Papi Gen asala una ndenge le bani. Boso moto ga ça ne le bia otigana te ameche na yo sala ngo, c'est ça. Donc motivation na ezalaki voilà na expliquer premier module. Deuxième module et dernier. Na expliqué au Papi Gen biso bundi ba combat na be luna yo bongo ba mama sa to ba combattre to bundi trop et là on est les foot à nitos tous les foot à terre déjà ce chose les foot et alike peuple force là les foot à il fallait y a peuple à comme à l'aise social et comme calme et comme stable éducation comme stable hein mboka yo va na paix mboka yo comme na sécurité to comme na sécurité ya ba frontière to comme na sécurité ya makambo nyoso ndenge longo bane do eloko na eloko eza na place nango c'est ça que to ane ko bunda pona likambo wana pona ko changer système mais to moni produit to sali pour akoma président de la république malgré la komela biso to linga gamote mais en fin de compte système est changé té siko pour la yomoko donc yango na tinda kingai et motivant kingai tango bango balobi ke pouvoir na bango baluba na mitali ke biso mobutu atika biso bongo te ngala Papi Gen to ekolo mote ngala faya to ekolo mote ngala Nico Itile to ekolo mote ngala Prince Itile to za ekolo mote ngai na mama Fifi bien na Ipo Waïza to ekolo mote ainsi que force mfumo to na pesa mbo de place azali les grands révolutionnaires hein tout ça école moto Mobutu le président légendaire maréchal Mobutu atikala biso tatabo moko mama bo moko école bo moko me boni bino tout ça na kata combat biso tout mais boyele le bo biso que non voilà pouvoir biso baluba so limite katsa brava be changer mon kitoko ni atabino le ba kayansa mais tu vois pas que quelque part il y a des gens qui ne raisonnent pas tout ça ensemble mais beaucoup bon donc banyanga la kata ba combat tout fi ba combat taba
bino ozosoto histoire barwandais mutu bande barwandais omoni barwandais bango nde baza wana bango mutu bazoboma biso bona boye bona mais vous avez les Rwandais dans votre gouvernement. Mais comment accuser les gens qui vous font du mal aussi longtemps toi aussi tu es pire avec bango oza pire na bango parce que tokosplike nini après te komona sikoyo motivation wana to tomoni ke AFC M23 batomboli manduki babi non makambo eleki motivation yango namoni ke tosololi na bango na badialogue bayoki te tosololi na bango na bamarche bamanifestation bayoki te tosololi na bango na négociation na basitting bayoki te na kobondela bayoki te alors lokola bongo change constitution biso toyona monduki yango na presia mpe na pesa amour na linga AFC M23 lokola ola mwasi na ngai. Ok. Donc voilà, motivation na utaki wana. Vous êtes sûr que ndo kenda okunda bato so betela maboko. Na la sire, bato betela maboko, auto maboko te, cet adage là ça a été déjà dit même dans la Bible. Même ndeko na notre Seigneur Jésus-Christ. Bakangaka ya zo bikisa bato. Et puis na moment wana kaka bakangaka ye pa poste Pilate. Poste Pilate asukula maboko pour comprendre déjà vérité. Maman ça notre les familles na babi na. C'est là. Toke malé mambo. Toke malé de na gain. Na bi les professionnels. Wala wa me souciter parce que vous avez apprécié partout dans le monde. Vous comprenez? Donc mutu so lino ngate. Et ça opinion na yo je viens de le dire. Moi je respecte l'opinion des gens. Et ceux qui se demandent les gens aussi, il faut qu'ils reconnaissent aussi, bah respecter pas l'opinion en maille. Parce que là, quand vous avez un taliban, là, quand vous avez un na yebi kokosa, na kosa ya makamba kufaka, na kosa ya batuma nationalité. Ils ont opinion na yo. Na o yate mo yo kosa la bofona be mayo, bona boy. Non. Donc pour on y kolobake, kolo Yesu Masia. Bakati mutu litoi, mutu ko teka ye bakati litoi. Mazu litoi wana zongsan. Comprends? Masaika na bayini, batuni ye na Barabas, babo manani. Batu baganga, abo ma Yesu, me Barabas mo yiba, niyo ko ba na yiba. Aniyo ko ba na détournement. Aniyo ko ba na impudicité ko sente batu. Barabas ya muyimbi aloba makambo ya contradiction ba propos contradictoire na milia lobi makambo mususu na 13h abanduki na yeba kinebe faute na ngaite Barabas anyoko na ko sente ako engagé bino boya sente bino yazo ka so mutena bana mike Barabas na ikulusu batuni yena Yesu Masia na Barabas na Yesu Masia to be manani ba bibobo ma Jésus mais mutu abalobi ça va la musa bibembe. Donc c'est-à-dire là on a Jésus. Donc batu ba separaté tu t'en fous. Batu ba separaté je sais pas je m'en fous. Ngapa na separaté na bangote ba separaté na ngai wana te. Na ngapa na separaté na bangote ba na liste noire. Pour ça to ni batu ba separaté na biso na FC ba M23. Mais on va separaté na biso to ba na liste noire. Famille nde bazana ba yeba bango. Pardon to kena famille. Nde bazana ba yeba bango. Comprendre? Bon. De toute façon, nous tous en balingi azapo na bayi. Donc là to réparer mon ndeni. Mais o ya lingi ngate ngape na lingi yete. Donc so okutana na kreno na nga na nzela na ngai. Yeba ngo na lingi yote. Donc pe ngo te teko lo bisanga pete. On va pour le lingi ngate lo lingi kwa papi gen. Ngana solo mabe papi gen to tembo to vanmobo. Non seulement mabe les kitos nous l'inéga. Non seulement mabe là-bas les baby que moni master papa à chaque fois ça la papa mabe allo de papa mabe bato nyoto baby que na minute vision na ngai et tininga na opinion na nga na kena mona réalité o makambako sa biso et puis na vivre réalité mais yo mutu moko boye au tempo na si to va na TV boye ozoto ngai so caméra za la vite moto ngana ndenga bimo oto ngana ba filmer yo ozoba na matongi filmer yo mutu no so yebo sala kyango na nzela na ngo pusa na te so moni no pera mbote te
kolobisa mpe nga te kochange mpo baloba te un jour zala ndenge ozali mpo omoni mokili oyo papi gen fo to edike bato odike bato ndenge maloba oyo banda koloba il faut kangama nango eza te lobele makambo echange te zala ndenge ozalaki mpo moto ayebaka kose positionner avant tozo aider bato bazala contre molema ya bato tozo aider mpe bato bazala na fidélité du début à la fin na vie na ye ndenge nzambe asala ye donc nalingi na ngai te olingaka ngai te kopesanga mboto te so omoni makambo ngo asalaki baze mpe bele te bakomi ebele babango bele te parce que non oyebi so par là ce que j'ai remarqué papi gen si 100% de congolais ya au moins na 99% 99% oyo balingi changement na mboka wana totala baréseaux sociaux te botala baréseaux sociaux bamicro balabele mo balekisana na réseaux sociaux so batuni yo entre le président de la République démocratique de Kinshasa Félix Tshisekedi na président Joseph Kabila mwana mboka bolingi nani azonga bozoka baréponse te à part ça troisièmement adage ekomi na kini pardon nanga ya kaka nanga so akomi vraiment maluku biso mo tokende ozwa ye voilà donc je n'ai pas besoin moto lingango linganga te nga mpe nalingaka yo te nga lingaka bato bazolinga ngai bon baloba il y a que des imbéciles qui ne changent pas d'avis. Non, pour moi j'ai déjà changé ça. Il y a des imbéciles qui changent des paroles. Famille de Bobanoni, Bamassa non, tu vas famille de Bobanoni. Bamassa coûte la Bamassa est belé hein. T'es un gars là, bon, tu dois pas tout ça la moi. Yo répondre à la question là, yo répondre à la question. Famille Balobani. Balobani. L'infraction est individuelle. Maman obota bino belé, tes familles à poto nalo. C'est là, nalobi kasi on tu ba, on na poto za de la famille. Donc maman obota bino ebelé, mais moi na ya na motema na ye. Donc moi maman na motema na kati na ibi wazo lobate. Maza maman aboti ngai. Papa na ngai na motema na yebi waza na moté contre ngai bien pour ngai. Mais yem dabotinga. Bandeko na ngai ndeko to zala déjà boy. Ndeko na ndeko grand frère to petit frère to grand frère to grande sœur mutomba fanda na ndako na ye. O basoro baka. Na chance na ngai zala ati. O bango pe na mukinde za bwata mutalo mabe pa na ye. Mais so amoni ko milande ona ye. Yaka mais so akekuna pa ko to pe na mutu mususu. Ba ye bien ngo celui qui ça piquer connaît l'affaire. N'entend akoma murite yo oza ndeko na ngoza famille na nga place oza mona. Na obunda pona baba na ngana mwasi na ngate na pale. Na so bunda pona intérêt général. Na so ko bimisa boye pona intérêt général. Tant muta dit que non voilà a trahir a teki Congo. Ah. Muta 100 millions Vital Kamerhe. A teki Congo te a teki na famille ya jeunesse. Muta ko yebisa bino que non biso ne toza bosoki mbongo kosala misala na mboka ezali. Iye tokabula yango nano tomipesi baprime totalamaka mamboka nsima siko batalamaka mamboka nsima ntango mosusu sikoyo nde toya boye bato bakufaki na mbula so bango basalaki misala bacarniveau banzela banini mbula ebeti estce kisasa ekotonda etonda te bato bakufa te donc moto wana ateki mboka ateki na bato na mokonzi mboka na bino Félix Tshisekedi président de la République démocratique de Kinshasa ateki na bato et puis bato yango bazala bayiba bamboka bakota ya boloko te so ngomona bato bakota ya boloko na mboka na bato yoka baa logique voilà donc sikoyo soki famille na nga oza no contre nga na otolobango en grosso modo en gros ya papi en gros ozala famille na nga ya bacamarade ya population ya oyo oza contre ngai nga mpe naya contre yo nalingi yo te so olinga nga te kolobisa nga te kopianga mboto te po so na nzela na nga ozwa fimbo. Comprends? Donc, il y a famille nanga, n'a pas besoin de la population congolaise, voilà. Autant de combien de filles? Moi, parcours avec moi, c'était long, hein, parce que, vous savez, moi, je suis un homme de secret. Na kasa secret, tu y a ma sangai. Mais na yebisa ka hote ngana ok place mo quelconque. To benga na apere mo, bana ba benga na webi. Donc là, bato wanaokanisa kake na apparaître na Goma oui yo na Goma mais non na parcours ya Moulaï ça demandait des démarches biso tona
association nationale ya la awa na pesa ko to ba membre révolution mbote papa Camille Yanjo Mobiala na pesi Ipo Aiza Davidson na pesi mbote place Ozali Adam na pesi mon colonel mbote na pesi papa Philippe na papa François Wembo papa Mitard bande wazamo belé papa Odax maman Betty maman Charlène Boucher maman Monique na pesi bango mbote et ça c'était toute une organisation. Donc avant que je me déplace ici là en France, c'était toute une organisation. J'ai été choisi. Non, yemdoke. Puis bakonzi kuna babeke yé voya. Tout le dossier va président Rex bakende na mire wankake. Président Corneille nanga tuna ngai. Comprends? Comment est-ce que tout ce qu'il y a sur la soto kende? Ndo batuna ngai. Parcours de la website qui moulai ngana kende ki diboso na ki na la demande d'invitation na Nairobi na Kenya. Donc il y a congrès conclave ya Sauvons le Congo. Il y a président Joseph Kabila Kabang le président honoraire Mwana Mboka sénateur à vie Mobala Maman Olive. Maman Olive la personne de place Maman Olive. Yote na banama même dans ce nom de mission nous étions envoûtés par l'IDPS et nous étions manipulés au jour d'aujourd'hui le peuple quinois qui sont des talibans et des fatigants ils sont envoûtés manipulés donc aux allons envoûtés purification comprendre ba purifier la ke pa ba sango ba bi non muto yo bo ba zo tinda no lokuta ozo pas na pesi ko bande ko na PPRD mbote place ba zo bo le mbate bande ba PPRD camarade Emmanuel Shadari ko mbate papa Thomas Luwaka le président Obe Minaku yande ke mbuta yango na biso mundo mutosala ba shona ye mundo mutapona nzela na ye voilà yo sali shona yo oyo yo poni voilà c'est na pona zera pardon zera na pona zera mutu faut pas na papa comment est-ce que yo parce que c'est normal hein juste ndo bunda mboka tonde ko juste pas de ko bunda ko kota ko loba to loba bisunsu mais comment na sikoyo ke ba mo katelo ka ba vidéo mo boye tala selezino ba ta ba vidéo wana. Ça sert à rien, c'est pour ça que je vous dis que j'ai été envoûté. J'ai été envoûté par les gens de l'IDFS. Parce que c'est les gens de l'IDFS qui sont venus adhérer, ils ont fait leur adhésion dans le mouvement combattant résistant. Même les combattants résistants qui sont là partout. Ils n'ont pas de IDPS. IDPS, ils ont combattant, ils ont ex-combattants. Aussi le temps que va finir ba combattant ba combattu fi ba combattia bulu ba nyangala kata c'est-à-dire ba combattate donc faut pas mettre ça na place ya lelo ko ba taliban ba fatigant ba ex combattant aussi longtemps les vrais combattants de la bonne qualité bazali comprendre autant on est mutoro bonani mutoro wa grand frère Boketo Wayambo c'est un vrai combattant de la bonne qualité. Autant c'est un vrai combattant de la bonne qualité. Autant le colonel Odombo. C'est un vrai combattant de la bonne qualité. Il faut continuer à combattre dans l'année. Vous savez pas, il va combattre à bonne qualité. Autant les Babé Massombo, il va combattre à bonne qualité. Autant les bataillons Front Populaire, il va combattre à la bonne qualité. Vous comprenez? Basoro Bilele, Bafasi Mukondora Congo. Autant nani mutunanga nani nani papi Mbombo papi Volcan basa ba combattre à la bonne qualité dans le but si ko so tani ona tu ba wona to tu ba boyaka ba lo ba ke fond d'institution ya Chilombo et biso sikoyo décision bingape na ja combattant et résistant artiste engagé révolutionnaire constitutionnel. Il y a bonne qualité parce que l'homme langage n'a pas ça n'a pas ça na bango. Ba papa Léon en Algérie na pesa mboto en Algérie kuna. Papa Léon. Na pesa papa Léon mboto en Algérie. Kutu na osema ba combattant no sola ya ndeko no combattant, so yi moyo zali, faut tout ça la cagnotte tout moko pour papa Léon. Babi ojo nginda makasi. Tokoma wana. Babi nginda. Tokoma wana ndeko na. Papi gen.
tokoma wana oyebingana oyo émission fo ya la poser lelo toyeba po tofinga bato te parce que vous savez moi je viens d'apprendre naofinga na so motu te bo vidéo wana na télé mikolo wana eza ya kala wana azobisa bango mutu wakotaki bopa mais yo wana avant kende po mana moto naloma me visage naza babenganga na musique multivoice multimédia okomprendre likambo mosusu nasalango bambula eleki bayaotyango mikolo donc yango nayozamango ça sert à rien parce que j'étais envoté par les gens de l'IDFS par les partis minoritaires de démo basorcier ya IDFS so bafilo oleka mbanga po totuna question mosusu parce que napesaka bandeko nanga bacombattant mbote oyo ya bonne qualité lokola peuple mundibu na Autriche napesi mbote mama songa mbeli napesi mbote kuna na États-Unis napesi baopposant nyonso oyo toyaka kati ya train biso nyonso destination nyonso eza moko Félix dégage Félix doit dégager mais biso siko toamwa liboso parce que toabetere tona minduki so oyebele tototoli ya mbunzu ozwa okozwa yango epuis bato bazochange lelo kofingaka bakonzi na biso ya AFC M23 bato wana fo pa bachange baloba parce que bango baza mvote te zelo parcours okite Rwanda po parcours eyalaki nde na biso parcours nango eyalaki okite wapi nakendeki nazoexplike yo moni ya badecortication ekota po émission ezala mwa bie bato bacomprendre quelque chose quoi donc moi oyo ofingafinga ya ndenge na bango ponopone eza ozalaka bafinga tikanoyi bafinga bataliba baza mwa 1% na Congo te 1% wana ça fait bango oza peta mwa 10 000 be 8 000 baofinga na bango mais bakongoli baleki ebele oyo balingi changement et puis changement osalama okita wapi donc ngai parcours nango alaki nazalaki awa quand j'ai été choisi je suis passé dans plusieurs bureaux pour signer feuille de route pour signer laisser passer pour signer protection à patrie ya convention de Genève nyonso tonani nanga na bakarte yango déjà makambo tu ese ya calme pour wana eza te nécessaire avant le parcours pour parce que totambola mpona kotambola na obanga motu sikone mes droits nde baloba sobanga otambola te ngai natambola yanga moko nakenda wana mosala comprendre carte nanga wana oyo amoniki aza na bakuya aza makasi yo moto olingi obundela Tshisekedi parce que yo moto olongolaki masumu na ye nyonso Tshisekedi aya okotela yo omoni nga verbalement menacé ongo menacé nga physiquement na obebisa vi na yo obebisa vi na yo parce que nga na osala mpona mindele na muta mindele bamenasaka biso babenga mutu soko obengo mpe alo bona bitala yo ata obengi na anonyme polisi kaka oyeba na ye numero na yo oyebi yango te naza déjà sokomboponi naza mpona bato ya bonne bato ya bamauvaise foi bato balingi korespecte baopinion ya bato te bao baloko oteki mboka te nga ateki mboka te bato nde bato détournene baa na mauvaise gouvernance bango nde bateki mboka okomprendre bango nde bateki mboka koto basa baimpunité na sommet ya l'état bozokufa na bamai bozokufa na insécurité bozokufa na bablacage bozokufa na babebele na mboka wana bakuluna bango nde bateki mboka nga nateki mboka te me nga nde nateki IDPS nga nateki IDFS epuis na trahir IDFS na trahir bataliban na trahir bakongole te nazoluka nde bie mpona bakongole lobi tozala na mboka moko evanda eza mpe na balwa etongami mpe kitoko tolula bamboka na biso ezala bijou nde nauti komona bamboka mosusu eza lokoma babijou la raison pour laquelle naoyebisa yo nakitaki na Nairobi so otuni ndeko periode wana aoyebisa yo toalaki na ye na mama bibika pinga tokende na délégation ya 68 personnes oyo toutaki Nairobi tolongwaki ya biso bata France toujours alaisser passer biso na biso nyonso awa quelque part côté ya Paris 16e wana na biro moko boye obitawi nga na yo toyebaka te mais ngai die a fait grâce na yebi yango lelo comprendre tokei na service ya brigade anticriminelle tokende kuna bato baregistre biso ne sait jamais po bazoba baza to aya omenaso na nzela ayebi nete vie soki comprendre
Alors, Tokei, Tomati, na Roissy, Tokei, Munich. Na Munich, n'est pas tourné aussi le document pour faire des routes, na la protection de la patrie de la Convention de Genève. Au Moutoune, surtout pas ça là, surtout tout apporter, parce que n'a au fraté. Vous comprenez? Alors, si vous êtes Tokei, Tolongo, tu as Nice pour la délégation de Soussou. Tu as Munich, tu as Nice. Tu as une délégation de Soussou, tu as fait un surtout grand militaire, militaire, l'armée française, Adam a pris un mot de place à Zali. Tu as bateau Zuni, Lufthansa, il y a Lufthansa. Na Nice, tu as mati na Nice, tu as connu à Bruxelles. Na Bruxelles, tu as pris accès, passeport, laissez passer. Tu as allé à Bruxelles, l'hôtel Mourez na 20 mois. Tu as allé après. Un certain 10 heures le matin comme ça, on prend le vol, direction Nairobi. Et direction Nairobi, comme Nairobi, on a participé dans le congrès, on va sauver le Congo. Dans le Syrie, lobby, Tokei Kampala, na Uganda. Tu sais, na Kampala, je n'ai pas Tokei, ni Bujumbura na Burundi, après tu as un peu, tu as quitté na Kigali, na Rwanda. Voilà. Par contre, on est là. Bon, il y a ça, c'est quoi? Bateau aux Bala rebelle, on dirait un guindi. Bon, avant de commencer à Bala rebelle, pour l'attendre à Bouchoua, parce que tu as aucun d'air. Non, mon frère, écoutez, moi je dois t'expliquer des choses vraies. Tandis que vous savez que moi je suis un vrai. Je ne suis pas une hypocrite. Donc, quand tu commences à Kigali, et là, il faut expliquer, la peine à un petit peu de ma poussière à un voutement à IDP, c'était la moto, na obanga. Na bien de to loba aussi longtemps que c'est na pardon na sera pardon on débat IDP c'est pardon un voté mission. Donc comme la Kigali na donc quand mais à ma grande surprise na immigration on va dire mabo quand même dans tout ça là ça donc j'ai vite compris que les peuples rwandais que vous critiquez de poison brutal c'est des mensonges. Donc le peuple est discipliné partout on est qui dans Kenya partout on doit l'Africain. Donc même si tu es africain tu vas avoir malhonnête donc tu vas avoir sérieux ce n'est pas des gens là. Tu es qui dans Uganda tu es na Bujumbura mutu te to comme na Rwanda donc tout le peuple moko na émission mon frère discipliné accueillant et puis loi moko na Rwanda ba touchera touriste. Si vous touchez touriste, 5 ans de prison. 5 ans de prison, il faut mettre à vous. Donc, ça veut dire que Mboka, et ça, la loi, Mboka, il y a une implication, il y a discipline à peuple. Après, quand on entend la seconde Nathalie, mon frère Nathalie Rwanda, ma M. Tangingaï. Ma M. Tangingaï. Pour te regarder. Tu vois, na Rwanda 2 jours. On a Auchan et Ali, Carrefour et Ali. Na ville avec le bénéfice on a na Gombe. On a pas cité les Banjiri ba Kingasani, ba Aldi, ba Libé et Ali. Botel ba Ibis, ba Formule E et Ali, ba Pullman et Ali. Éclairage mais pas ignoso. Marche-pied, on ba feu, camion fauteuil ba tout ba. Nati ba différence la poto ezate. On se comprend mon frère. Donc, c'est une bonne mais mon tour, c'est pour ça que, en tout cas, mais quand même félicitations, donc on a passé une félicitation à son excellence, monsieur le président Paul Kagame. Comprends? On a passé une vallée, on a cabine, on a vallée, on a ganon. Congo, comportement en tout cas, ainsi que le deuxième jour de notre côté, Congo RDC, les travaux, ça se fonctionne. Ça marche comme il faut. 0 heure de Betaka, moi, côté la frontière, égalité.
to la hotel mo na hotel mo na gizeni wana ya wala ibisi boya kitoko na pesa uru gérant hotel wa Mbote nani Anatole na pesa Mbote place azali aza Rwandais Anatole na pesa Mbote maluba apeli ngala vraiment comprendre noko penda vana pe na kini koti wana to lali wana na tonde na zo remercier mama Fifi mama général mama Mokonzi doyen yende mtu akozo na immigration ba beteli so ba passeport biso to ala wana ba cacher ya entrée to koti na Goma ya arrivé à Goma na moni soumet na mondo mosusu na Cheboy c'est-à-dire au Kinshasa au Goma donc na yebisi balance de Chabo mentalité la population très différent natali activité ndenge za papi geni yo kenda apere mokin so comme na kino ndo bayamba yo professionnel audi poto omoni complexe d'infériorité wana kuna ezate ba mo ko za mutu kwa za na utina so za mutu et puis après comment le moment de la visite il y avait colonel la miss na PC Mbote place à Sali et j'étais parti voir le président apôtre Papa Yabana, apôtre Jean-Marie Roniga, tant que moi je suis petit Roniga, a recevoir ce passage promettant à la commune à minuit, à la commune à 3h du matin, comme on a après, à nous ça là-bas, à raconter la président de l'autorité, voilà parcours nanga, et ça qui wana, na kendeka goma, depuis le temps de tout le parce que, bandaka na ye, ça m'a mis qu'on est belé, papi gagne tout le temps, rendez-vous raté trop. Nauti sur Luxembourg. Réunion moi na Luxembourg, tu uti Luxembourg et puis tu uti na Afrique du Sud. Tu là na Cape Town. Ça regarde 2 jours na Cape Town. Bon en français na français Cape Town on en anglais. Bon, c'est bon. Donc ba songi là. Voilà. Tu songi siko toi en terrain en attendant toujours la njoko parata mbangu mpoko parata mbaka miteba mbangu c'est le moment pour se répondre biso na toutes les questions bi balobi ongindi to comme ce qu'on a pas onginda zana bongo manana je la révélé papa gen oui bien on a dit bisa ba congolais faut bolongola esprit ya kolomba esprit ya kosenga donc nga opesa bino faut te ba congolais bwana ba bulu mo ba grava bino na motu bulu ka ya kokanisa bokanisaka bomonaka te boyoka kaka soki bozoyoka fo bolinga bomona ozo comprendre nga na mingi na yo sabino bono na zaboye soki na compte na ngata msoko mona tamso na 60 €. Ozo comprendre omoni biso conseil na opesa na ba combattant nyonso tu ba na bato bazokanisa so okei na FC Bar M23 kuna ba opesa mbongo na mona ki mettre tira mboma aleka metandorike vient na liwa autre mettre la corriger mo muke oye ba proposer ki na mwasi mo ya bula ba proposer ki bango ke non voilà ba pe bango 50 000 pour ça ni yombo kanga tisere so après 50 000 ba yo kanga tisere ça na ba pesa na makamoni pour ça ni pe o ça la pe na na proposer na ngo ni ona yo ça va bato mona passe na guerre pour moko le Wilingoma Wilingoma mona passe le général Emmanuel Sultan Makenga azana front mona passe azora te ba masasa azora te ba liwa le général de Diamundu azora alimba ba benga yo la 50 000 pour yo ça la nini lisasi nini yo bebeta obuma guerre wapi aso mambo de la sese ba benga sango ba pesa ambo pour na salani tam susu pona ba idée tam susu na idée ni ngana sana mo idée déjà ma dit tam susu le vrai idée majeure eza bango moko ba bimisa na mboka le tono mo na idée fesse ba no ba état de droit na le peuple d'abord c'est quoi comment le peuple d'abord la famille d'abord libumu d'abord na nini na oyo ba bela zo de nini pouvoir na biso de tournement d'abord bato wana batelemi na ba constitution to ba changer quoi tala nini était AFC F23 et bibe tele ma etia nini to ndeko ni sambo to ma ville na pété nini était ça
tu sais la changement de la constitution mandakala anyatibile le roi bakayansa donc bato bono on a expliqué so okay faut avoir l'amour de patrie au fond on a patriotisme résolution de qui on a 50 balles lokuta biso lokutu poto bomamaka tozana idée bandeko bato bumbage to sangisaka ere moko boye eza obligatoire te tosili mpe motu te tobengela biso mpe motu te toape na besoin nango te oleke yokanisa so oke na Goma na Bukavu baopesa mbongo n'importe quoi c'est n'importe quoi nga bapesi nga eloko moko te bapesi nga eloko moko te ngai nayebakake eloko nauti nango na Goma nazwi mayele nazwi formation baforme nga en tant que peuple en tant que militant et puis bapesi ngai pouvoir moko boye bapesi nga misala moko boye na koyede bajeune congolais eloko wana ye nango yango wana et puis nasombaki na makayabu na ngai ya Goma na bandakala na ye nango ozongwana mais ntango mosusu omona mwa moto moko mibale akoyo récompense yo comprendre neti président atindilaki bana abiki esombela bana yaout bamela eya nango somme moko boye comprendre nga mpe nakopesa ngo moto comprendre mais eza récompense faut accepter yango mais eza teke bapesi nga nde bazo bao nga nayekango partout na bato famille nazo mosu abenga nga tako mobenga nga naomona babenga ona benga mpona tolo santé obengi kosenga oyoyokisango ona nayokisango ngo na bambi nayokisango bapesi yo 100 000 bamosusu nayokisango bapesi yo 50 000 mosusu 20 000 donc moto na moto na prix na ye kopesa oke eloko te bapesi ngai nde pifo ya pouvoir motema mpe aka sanduku motema ya sanduku me papa nga so bapesi ngo oyebango te yo neti yo moza bo oyebango batindi eloko te likonda papa bapesaka bato mbongo kuna kutu so okende sipe bano esenga mbongo kuna bino bato bazobunda guerre yoka esenga bongo mbongo oyebika guerre coûte combien bafutaka basoda nde balakisaka basoda baloge basoda la guerre ça coûte combien les gens ils savent pas nani opesa mbongo bapesa mbongo na makambo nini so bapesa mbongo yo nde okata calson monene oyo titeka danata yo okata ngo mais non bandeko botika bozala na amour de patrie nga nakebongisa place na nga lobi nasala nini nakamba mpe bakongolo nayokisa bango nde bato bavivaka na mokili oyo biso tozwi na poto oyo tozwi partout na diaspora tokende mpeko surtout na Kinshasa mpo bata Kinshasa mingi bazokanisa kongo eza Kinshasa non kongo eza monene fomona bato wana este na Goma Bukavu bato wana tu baza kuna la plupart ce sont des swahiliphones. Il faut un comportement, la maîtrise, la discipline de la population. Donc pourquoi la Kinshasa est aboutie? Et si vous avez une place de guerre et alaki, place de guerre et alaki, il faut que la propriété parce que va impliquer système ya salon. Ba konzi ba lobi que ton sala salon chaque samedi. Tala mboka on les approuve mais quelle est Kinshasa? Tala foule Kinshasa comme foule ya osarate. Place président de la République démocratique de Kinshasa azalaka amatelaka te wana akikelaka wana asumbaka wana aliaka wana makambo tu wana mais tala nde eza salite ma eza kotonda partout bango développement oyo bango basemona ya obukaka bandako ya bato mais baprévoiraka te so bobuka bandako ya bato fo boprévoir babokokota kuna bobuka bandako ya bato bango développement mama bato betata bato asomba ndako wana 30 aboti bayani wana bino oyo bobuki ndako wana siko fo bakende wapi développement yango wana donc bandeko na ngai makambo ya mbongo wana kote mosika ngana na mbongo te voilà alors tozokende malembe parce que toza mpe na temps tozokende nsima wewe nga azaka nsima na yo messages lelo olancé bato vérité nini oyo omoni kuna oyo est-ce que bato bakoti espoir na démarche wana voilà merci omoni Papi Game torépondre na ndenge ya kisagesse po so tokoki torépondre na ndenge ya intellectualité bomona neti kaka ke nazofabrike bamo nazofabrike baidée mais franchement parlant la vérité oyebi ya liboso makambo bato balobaka na banzela bamasolo nsima ndako comprendre oyo bagrava bino na motu okuna bazoboma bato okuna barwandais bazali lokuta
okuna ba président nanga na ba président Jean-Marie Rumiga na ba Corda Berté Bisimwa ba Makenga na ba Ulingo na ba Zobo Mabatu Lokuta o ba presse ba Zobo ba Mark o mama Fifi na ba Misi kuna ba Boma Bato Lokuta o Laurence Kanyuku o président de Lyon ba Boma Bato Lokuta na pesa ba wada je mona loba na kati ya zamba so ba nzoko ba Zobumba bana bato ba victime matiti na banzete guerre ezalaki c'est bomona yango ata ntango masasi bana kobetana kini mona bale peri ezwi moto bazoboma bato te. Deuxièmement eza makambo na bango ya idps makambo ya lokuta nde bamesana kokosela bato banationalité nde bamesana koboma bato ya lokuta ndeka bato na bango bapanele balokuta bango sa yebana peuple sa yeba bino boza lokuta to boza lokuta bana na peuple d'abord état de droit c'est comment les arrestations arbitraires la famille d'abord détournement d'abord bayebi bino na lokuta donc siko papike lelo toloba peuple kuna naopesa ngo na set mobile naozala mokuse peuple kuna eloko wana remarke na yo tokoloba ngo azali éduqué peuple azali na motivation ya mosala peuple aza na esprit du travail peuple aza na esprit ya salongo peuple aza discipliné tout le peuple bazo se soumettre na loi wana eloko ya mibale. Eloko ya misato j'ai vu les autorités que j'ai courtoyé les autorités on a rekota na président nanga ba président Jean-Marie Runiga bango nyonso tout ba président Berté Bisimwa na organisation ya gouvernement mobimba na organisation ya présidence mobimba na moni neti iloko moko eza wana liboso bakomiti na Kinshasa mentalité ya peuple ne change ndenge mozayaka nango ozomona okomona mpe publicité moko te okomona kindumba moko te eza kuna okomona mpe kikurunga moko te mpe kiujana eza te oyo sécurité moto moko ayibi braquage eza te donc peuple na bakonzi wana bango moko baza na simplicité moko boye baza na simplicité moko monaka nti boyoki botoyoka makambo ya gouverneur ya nani ya maire ya Goma Sale ipare bapini liongo moke parce que abetaki mutu moko peuple moko bangondo comprendre bapini ye kuna neti ngane na boso na ye na bafo makambo bakopinele ngai ozala na punition donc biloko bongo esengeli ezala sibi toute l'état de la République démocratique du Congo discipline na ndenge wana et puis bakonzi moko baza simple mais baza fort na loi ozomona baza fort na loi c'est-à-dire tolérance ezali ozomona donc nde baza wana baza te bato moko ya kokembela so obondela boyo koflate osa soki baotimbela yo donc eza te son excellence honorable nde ezala so na république démocratique de Kinshasa changement congo yango oyo ozoya esi eye déjà kutu mpo eza deya na kati na établi de la république démocratique du Congo ozo comprendre donc ozomona ke motu neti président Jean-Marie Runinga abe président Corneille Nangaa abe président Berté Bisimwa azobenga alors camarade ça va camarade yoni camarade donc moto azoconsidéré yo camarade eza te yefo alobenge son excellence okobenga no yenga nde yaki kopesa mokonzi valeur na ye comprendre mais ya obenga pas camarade c'est la loi qui domine la simplicité des gens des autorités c'est ça qui fait la loi et la discipline du peuple vous comprenez voilà la quatrième. Cinquième navandi nakena wenze tokena mama Fifi na pesi mama Fifi mbote mama do na misi tokena wenze na otambola na ba portable na ngabo comprendre parce que mutu kutonguta ine poto petit na moto ane ada na pesi mbote ada sango ba ko ibo portable wani ba ibarati donc chacun s'occupe de ses affaires on s'en va chacun s'occupe de ses affaires yango na jelo baké surtout le to tina 7 na osa ngola belema mosusu donc Goma eza très bien Bukavu eza bien Rutshuru eza bien Minembwe Bunagana kuna baza très bien
et puis bakosa bino FARDC bawazalendo bakomi quelques kilomètres mpo lokuta bazala su te. Ok. esi baseranda na bango na ARC, armée congolaise de la révolution, oyo tosala makambo mikolo lelo tona Shabunda, tozwi Shabunda walikale tozwi yango lelo na minute bazolisa bino ke bonne nouvelle 5 villes ekwei na minute après dialogue ya Doha oyo esimbi te babengana yo M. Félix Tshisekedi, le président de la République démocratique de Kinshasa. Et si nous sur la dialogue, nous avançons et nous allons arriver jusqu'à Kinshasa. Détrompez-vous, arrêtez de rêver. Et vous, tant que vous avez la position, il faut que la position ne vous changer. Vous comprenez? Papi Gen va se tromper. Vous comprenez? Va se tromper, tout ça comme à Kinshasa. Donc, là, on a le bas, de la Zaboye, Nasuka, comme message. Omoni surtout tali ndeko na beau-frère na ngai nani Arma Tumuru que son âme repose en paix akufati afana mambo ya na mambo ya gikomba o ba ndo basa kuna na mwasi na kina otikila bambala mutute basa bazo loba loba na kina otikila bamota enka mutute mama filo na pesa mbote place zali na kina otikila bango enka e bonga lelo na sezi so la kofi tam si yo papi bien là ba massa mso ba niko itile ba axiko force ba presse ba nani ba presape ki ba nani ba ko ya tam susu ba yeba yo kama mwa ba tshila ba na ngai mais si ko bato zo ba ya trahir peuple zoba na yo ka susu bona yo bona boye est-ce que yo bino zo bo ba parole na ngai ba massa na ngai bo pe na ga combien de besoin et pas famille oh na no ya mutu ni wo simo ke ni Teresa kapangala ba kufa na kisasa na ba massa IDPS est-ce que ba IDPS na président wana odio Félix Tshisekedi wana il a commis quoi ayeba famille ya Rosum Kebede ayeba ko ba ni pas o mona ite ba ni adresse ma ngote bien adresse ya Teresa kapangala ba ni ngote ba ni ngote na ba ni ngote na ngo de tourner na ba calmement famille tala ala mutu moko ba mo to ngandeni yo tali mo soba ta ba soba bato manipuler ni ne ba manipuler biso mo comprendre rien mutu so o bina bela ko o ni ato ko milanga pe yo soki na suyo yo ko zongo o me na bia ngala pesi bato be ba dress na biso nga dress yo na epine boya ba yate ba lâche tu vois na congolais faut la ki lâcheté ba lâche mutu aza na esprit benda aotala pena ke nga vi na ngo ezonga nsima vi ya peuple ezonga nsima mais bafélix tshisekedi ezoke liboso bazokosa bino ondo omoni eza boye nanga bomaka bato mama papa na ngai natikali komona mpe rwanda moko te barwanda bayabia na mboka na bango esengeli mpe biso tokoma bia na mboka na biso ok donc eloko nanga yebisa bango ketala eya na mbala suka mutu moko akritike l'autorité de M. M23 parce que vous allez payer après. Vous allez payer. On va pas dire que c'est Baluba. Bazoku Fanzala, la Bamboujima et Kuna. Et Bélé Bazoku Fanzala. Mais il y a des Baluba con. Oh, Baluba, c'est Baluba, monsieur. On va dire, biso tout ça, pouvoir anti-tribaliste. Anti-tribalisme, anti-népotisme, anti-séparatisme. Faut que il faut qu'on apprend à vivre ensemble. Faut que vivre ensemble l'autre de l'autre. Tata bon moko, maman bon moko, koro bon moko. Même Baluba wana, il faut que libérer Bangoto. Comme on a na Kasaï oriental, Kasaï occidental, il faut libérer le peuple à Kasaï oriental. Parce qu'ils sont les Congolais. Ok. Voilà. Mais Baluba, on va dire que Bilanga, Bolanda, on a du fanatisme, Bolanda, on bien. Et puis ebele oboyeba na ngai bato bataliba ebele oboyeba na ngai boye bango les jours J un jour ça sera 100 jours okolela olelo leli oladi Félix Tshisekedi bo soka tikio donc na mingi ta koloba na pesi mboto na ba révolutionnaire nyonso ya monde mama mboyo na pesi mboto place de bonne guérison ma famille na pesi mbote place ozali na bosa na boto mama Fosine na pesi mbote place ozali donc maman mboyo wakati esila lobaki mponga mingi nazolinga bamama
baza ebele maman la grâce maman Esther la grâce napesi yo mbote maman Zulu de Paris napesi yo mbote passe ozali bandeko nyonso barévolutionnaire na monde entier Cédric Mavambu na kata Kinshasa napesi yo mbote AFC bar M23 oyo boza na kuemere na capitale napesi bino mbote place bozali en tout cas naza na mingi te koloba naza mosali na bino naza mwana mosala na bino na serviteur na bino nous allons atakutu okota pe na politique wana tosisa biso na mwana lomo yingaka loba na papa c'est dire ma musique bino otikala no vie na mari pour obeta ndule omoni na vie baloba l'ingratitude est plus que la sorcellerie. Donc moi, de ma nature, nazala ingraté. Nabotama ingraté. Oyebinga papa. Nazala jamais ingrat. Donc, moi, à un certain moment, j'ai choisi d'être un artiste engagé. Donc, je dois m'engager. Je dois toujours se focaliser des problèmes qui se passent qui traversent notre pays. Donc, c'est pour cela je me suis décidé dans le but que ma musique est à part qui DJ na ça na anga mon a besoin de monter donc ma musique est koufi donc là le baro koufa parce que le ce qui fait il y a AFC M23 Zalinga Marbeta mission moi ya obeta zate parce que tous les missions sont na baza bengra on va soutenir le AFC M23 nan mais bazo c'est là changement alors on a ba tout bailler et puis la plupart de basa ya biso mais hypocrisie ne sala bango mo ba bibimisa ezalité donc on a biso musique si la raté la nzoto et si la raté la monkutu na ça dit président corner il a plaisir na betela que na na pesi président corner sur la corner na pesi corner to c'est pas sur la danger donc sikoyo ngai la biso que l'ingratitude plus que la sorcellerie pas il y a papa ou amemanga na protocole lelo ata mokili ezomona bandimi nyonso to baza batelanga poids je respecte tous les bandimi à moins que toza na badivergence politique alingi na etali opinion moto wanga na respecter papa nanga Marie Paul yem da memanga na poto nakoki jamais manquer respect nakoki jamais kobungela ye comprendre mais na banzela politique topesana Mikongo. Ouais, ça va normal. Ouais, ça va normal. Il y a quelques côtés, mais il y a quelques côtés. Mais si on a un côté qui est là, pour côté qui barobima. Bino vous voyez le côté qui est barobima, côté bima. Avant de se mettre sur ce côté de barobima. Si on a tout là, bah fatigué, bah talibé, bah zorobima. Bah zinga te, bah côté qui, bah zorobima. Puis bah ouais côté qui est barobima, il y a ma bé. Il y a illégitime, il y a illégal. Donc côté qui est barobima. Ndani papa na nzela wana waza ya opinion na ye mais bon point de vue respect point de vue reconnaissance je dois reconnaître mon père Marie Paul Chitabelez oyo azobeta concert na ye le 6 abeta concert le 6 na sengi na ozala te na biso ya place abo nazalaka te oyo eza place ya distraction basakana bazosakana na otondela bamasa na bapartout bofosa Charlie Chaplin Santé Santiago nani digital video Ilus Matuda vira nga bero basi le grand mokombozi basino babeta misiki malamu na sengi pe mokili eya ebele eya otala quand même Marie Paul exhibe jeu wana akosala exploit jeu wana mais sikoyo naosambela bato baya meso bato baye te ozala plus la costa kosa oyo comprendre yango nazosenga na depuis tu bakende bamanda bakende parce que balega wana comprendre nga tant que contribution na ngai bomoni na motema pembe na motema mabete bakende batala ndole wana ok voilà merci ngai na lobake tango bozobinaka po topesaka musika bafinga biso sikoyo tokotala bitumba na bino banani oyo abeta mabe mboka moto babeta misiki na bamboka bapaya boya neti biso donc bato ebele bamisongisa bazali na bango bamisongisa bamboka nsima mais bamisiki batie liboso tala bapaster oyo Denis Les ozokufa kala te nga nalobi ça n'engage que moi Denis Les nga nayebi ke azokufa parce que nga na prophète nga plus prophète que Denis Les
parce que nayebi saka mama olangi akufa nayebi sa babia akufa atika mwasi ya salite atambolaka amelaka bato otoko atika ye mwasi moko ya salite atambolaka na Paris akosenga babero bani donc atika ye atika la ofere na bana donc voilà somona mwasi wana osenga te nayebi kombo na ye te c'est lui qui se sent piqué connaît l'affaire c'est lui qui se sent piqué connaît l'affaire tokotoka aza mabe de mwasi wana mona atambola ko bato mosusu bazwa mbongo bapesaka basoutenir bavie wera bavie kofi lelo mbongo ezonga te batikalaka mwasi aza mabe na fingi nabitaka aza mabe aza ndenge azaleli boskizenga kote wana comprendre nga aza kuna te mais wana azoba parce que soki toyebani te oza na droit oleki papi gen te nakozala na susi nanga betata na biso na mama na ngai etali yo te bakotie des poissons boye na boye akende sala examen bayebi so mpasi nanga yango lomonaka otekina batireke poids me bato bandeko bamobendeni boza ya koloka estce bino oleki mama na biso na susi na ngai ngai na ntina na bino ozoba so toke mosika devoir tosilisi eloko na kolobake baluka elinga nzambe parce que paster kakenza zoba oyo akakenza oyo zoba oyo paster kakenza soba demo paster kudi te diabolique ya kakenza tala tozokoma na mboka wana makambo bapaster ozala su te ntango so moto akotikala aza paster oateka lilobani tokotika ezekias prophète ezekias akotikala ye na jf fonge babanda koteya bato baza kotema makambo oyo église na balabala moko sans église esangana betala etikala su te donc paster wana bango notu bakobunga donc toza na ntina prochainement nakoyeba paster wana nakoyeba bango en tout cas toyamba yo namoni neti okomi nazo na suka nde yo moko olobi napesi prince le protocole du chef napesi yo mbote place ozali napesi mark le grand numérite papi gene ye moto na yo olingaka to yeyo et puis napesi le colonel Willy Ngoma na papa Emmanuel le général Sultan Makenga napesi yo mbote place ozali kwa général Biamungu napesi yo mbote Peter Enyang napesi yo mbote place ozali alors nasengi nzambe atia armée na biso na protection na force toujours apesa bango makasi ya kotambola pe ya kobenga na monguna Félix Tshisekedi na mboka na biso mpona tovandisa peuple wana azwa stabilité sociale ekoma stable et puis badomaine nyonso to bainstitution nyonso evanda kimia donc naa na mingi ya koloba te napesi mboto na bakonzi na ngai nyonso ya M23 AFC, le président Jean-Marie Runiga, Cordoba Nanga, le Gordon Bertrand Bissimo, chef de Lyon, et chef de Laurence Kanyuka, donc la peste bango tumbote Henri Magie, viens Henri Magie, viens Kati, voilà, viens Kati, viens, Nzamba peso makasi, bitumo mbeleki makasi, mais biso ko ba guerre de communication de Otikate. AFC Barre 23, viva! Merci beaucoup. AFC Barre 23, viva! AFC Barre 23, on le battait viva. Non, va vivre. So le bail de fesses no lobby. Non. AFC Barre 23, viva! Merci. Révolutionnaire, viva! Merci. Bokoleba. Bande ko bana ndibiso to ko bana suka to mbako selezi no ndenge boyo kiwana alobia ko yakolo ba makambo pasteur pour makambo yo. Pour makambo c'est déjà eza lourd. D'ici là, portez-vous bien, restez connectés. Allez, bye bye. Merci.
toujours tout le la vie on a chose vie à battre toujours le la toujours vie petit bazo bimisa bango wa plat Raba. Ça va secret, on va saucer le guitare, saucer la carte de guitare. Tout le de la vie, toujours en forme. Na watu na mwa 2000 tuna ba osimika mikolo ko vene mama mimi na mama mbote papa na ngai na ngai ndio tafigeni na yaki pe pona sala mwa action ndenge zalaka alors awele ka ndenge ni on travaille ndenge ni normalement awa na biso ezali orphelinat tozali na bana oyo bakufela baboti na bana oyo baboti basumbola babwaka na balabala nde bana oyo eza na bango awa kolia na bango kolata na bango eza bato aboni kolo te ndenge wana bazotanga mpe na bato aboni kolo te moto motema nde kotutisama ndenge wana siko bozwa bango bozwa bana ondenge tana na balabala te tozwaka bana bongo te bana oyo liboso toza kozwa ndenge wana me kozala biso baproblème ebele po ekomi leta ye moko azwa kotikela biso bana lokola affaire sociale lokola la police okotimona na nzela aye kotikela biso siko badifficulté nini bozala nango oyo bokutanaka nango ndenge boelevaka bana na mosala oyo yaya eza na makambo ebele tokotanaka nango mwana akoki kozala kosi asali likambo moko boye na ndako akosike na bunduke bapara bakufi ntango parent koyaka koyeba teke bato oyo basaleli nga bolamu komona ingratitude eza komona epa na bango mingi kolobela biso nimporte quoi ya mibale ezali kolia na bango oyo ezalaka mpe na pokoso mingi oyo ndenge moti kolobaka ezaka bato boye soki ke nzambe atuti bango motema te antuka eza pasi okoyo eza lisanga ya kristo eza atutaka motema kaka moto ata butu omonaka eloko bino bosalaka neti boza neti babénévole toloba eza bonga ndenge oti koloba puisque nde tozotravaille awa soki osepeli mpe komona mama ye moko promotrice okomona ye tozotravaille awa toza na salaire te ndenge oyebo soki mama tozwa boyo opesa batravailleur nde tozobika na façon ok ebongo bana soki neti mwana beli ezala ndeni mpona kote ya mwana soki abeli eza na ONG moko ya baitalien nova ye kaka ndenge tosunga mpona kotewana mwana soki abeli okei na hôpital moko bayokana na bango bana basusu
Est-ce que tout le monde a pu bana tout na bango te côté pas ya bana ba pesi bino pe mbote te madame ba pesa bino mbote ko sa pesa mo matresse. Merci beaucoup. Nzamba pambola bino msaro bosala. Amen papa ngai na bino pe ndenge bozo sunga biso nzamba pamba. Merci beaucoup. Merci. Parce que poto gagner ta mon ke ke na pas maman na maman. Comme on dit le voir. D'accord. Merci. Ah oui. Voilà, il n'y a pas de problème. Bonne maman, ça madame. Bonjour. En fait, biso to ngala dans la France. Nayaki awa, normalement fallait pe to tia moi to pesa moi sukali moi lipa. Et moi, tout le monde dans Awa, on a fait la bino. Et puis tout le monde a bino, tout le monde a moi quelques questions par rapport à l'évolution d'Engue Salaka. Moi, la difficulté on a fait une association. Et puis dans une chaîne YouTube où Bengi Tolo Belavi, on partout. Peut-être participer na projet oyo ya kosunga parce que c'est pas facile. Alors bozana bana ndenge nini awa. Merci beaucoup. Zo micro maman Simba oyo bana. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour mon abino pour yamba bino. Merci. Na kombo na Yesu. Amen. Ko uzali azalite. Pona ko molimbo na ko lakisamo ke na koma na sika bana oyo bazali bana basangi bapara nakutana na bango mpo naza na posa mpe nasunga bango ezali azali te bana bazali awa bazali bana bautaka mboka leta nazwaka bango na balabala te bautaka mboka leta mpo bazali na sécurité moko malamu po te soki olobi te ozwa na balibanda abana mosusu esika bakuta oyebi te ekosi baproblème nde bana bautaka maboko ya leta 24 commune nayaka na bango bamosusu bapolisier balokota bango na butu bamosusu bapara balemi abana bakoki kotika maboko ya leta nyonso kwa bazali awa nga moko mama lokwa na vande nasali siko nasali 31 ans na mosala ya kobokolaka bana kobokolaka bana likanisi yango ozoki yango wapi bon eutaka mpa nzambe oyo tosengaka nzambe mpe apesaka o ngai nazalaki mpa marie mwasi ya soda nanga azali kapitaine nalobaki na biso ki ngai na mobali na ngai nzambe akaboli biso jamais na bana mango nasala nzambe ntango mpe tokoki kokabwana nasengi mpa nzambe mosala oyo kopesa nyonso na kosala nakosenga nanga mpa nzambe ya losambo na nga namondika mokolo moko mpe bana baye 5 wana nazali kokateli na lembo baye 5 ao mama toza na nzala mama toza na esika kopanda te toyika pana boto natali sikoyo na liloba nzambe tobatiaka biso nzambe akoya na lolenge ayambaka bango navandisi bango apres naye komema bango na boka leta tala bano ndenge baye tala bayebo baye otala te batiki bandako ebele soki baye pana to eza misie moko nza batindi bango yamba bango tokosala oka lettre moko garde provisoire ta mosu bapara na bango bakomona na ntango nayambaki bana wana nde libera mosala yango bandakika wana bana toyo baye 5 oyo baye te nazaki lokate na bizana soki opesinga mosala luka mpe place bayango kovanda na bana balokatere boye na kokatela kolokwamu mpe baliki te babenga bana baza bandoki nzambe mpe alalaka te tozaki na mwasi moko monde tozosambela ne place moko tozosambela ne place moko mobanda alobi namoni mama aza na mosaba o kitoko na ndenge mpe alabi biso bie efana sombela sika atokande asombelaki ngana awa ok
ntango asomi atongi na sika asali wana apres nabandi kolela sikoyo na baambasade tout ça bayi kofelela bana babandi koya balemisape teza nautaki na bango mpona 15 ti mosala continue kolelaka mpa nzambe mpe naboka bango na kati ya bisamba ya binzambe soza mosala opesinga ondile ngai kamba ngai kamba mpe motema ya bato kamba mpe bakonzi ya mboka bawa kosunga mpe bana nde omoni mosala ezokende mpona nini te ngai moko motema ya mama nazwi bango lokola bana wanga na boti nazo kobokola bango kwa bana wanga na boti me bato ebele bakizaka na kati ote mama bato ebele bakizaka bana oyo les enfants de la rue nde tolobaka bato ebele bakiza bango ke baza bandoki baza sikoyo bogéraka bango bango nyonso ndenge bon na bana yebi so ngabe nakamaka bango na président na bonde nasengaki na bapriere mpe nakamaka bango ka na kati ya priere ata moro yo boti lelo oyo bakobetela ntoto ndenge moko na bana ntango bazwi koya soki okamati makabati ndeko ti liboso atuka ovanda na bango te okoka kosala mosala te ntango baye natia bango na kati ya bakonde babinzali mokano na yo ndenge olobaki te nga nasala mosala oyo bana ndenge bakomi awa experience ya mabe kati na bango ezala omno de juge ndenge bazali awa nabengaka bango ndeki te nabengaka bango nini te nakabati mpo bana na nde nakamaka bango na priere oyo namoni ezali na esprit eza mabe basala nzambe bayaka mpe awa baya kokama ngo na priere ngapi mwana oyo eza nde eza malamu te paster bakitiango kati na bongo ti mwana akoma mpe lokola azali bamusu basi batanga babima baya deja na bandako na bango bakomi na bana 3 bakomi na bana oui na balisa mpe nabalisa mpe musu awuti kobota apres une semaine apesi kombo na ngai oyo nazalaka bagi monike apesinga mpe bagi monike félicitation merci beaucoup ya mibali mpe bazali bakomi na bana 6 na kati na mosala alors lelo sikoyo toloba okomi na bana ofait oza na bana combien awa naza na 96 donc 96 96 oyo naza na bango nde bana babimaka badifficulté nini ezalaka oyo bokutana nango difficulté makasi parce que bato mosusu balanda biso bazala na besoin mpe ta mosusu bameka kosunga alors tosunga mpena mini difficulté omoni te baza bato mwana ozali na kati na ndako soki ovandisi kaka bo mayele te nini te akokoma nano ntutu kosalanga batanga difficulté sikoyo ezali kotea kotanga koko kotanga kolia oyo moto atushe motema na ye aye mpona mwasaki moko azosala tiki bazolia kasi ekole papa moko asa akufa mpe na motema ya nzambe atushaki yango mama nazoloka kopesa ye te apesaki ngai arrete mama luka ata awa beba natangisa bana oyo nakoko naza na ekole sina mpe nazwa bana natangisa bango kosimba te kasi yo moko lokola aza mosala ya yo so otangisi bana wana na banzambe akotia maboko nde napunguli place moko ya ekole natotangisa bango sikoyo awa lopango na ngai kasi ekole lopango na ngai te naluwaka place wana baprofesseur po afutama baenseignant po afutama nde difficulté na yango makasi kote wana nafuta ndako na après de mois naluka ke so baenseignant po bazwa ata mamoke kote wana atuka papa episanga difficulté moko makasi koleka po bana batangaka kaka nazali kote ya sia babimisinga mpona nini ngongo eza te moko mpe asali makasi alima nazwi kasi yo moko luka nde ya kofuta ndako basotanga sandesi luka mbongo kofuta sandesi luka banseigne nde difficulté makasi oyo naza na en tout cas merci mama moi tozwa yo mingi eza te merci vraiment nzambe apambola yo bandeko bozolanda biso bato ya mitema malamu je crois que bozali partout tolobela vi mosala na biso yango oyo moni toye sur place awa na orphelina motema oyo mama na biso aza nango eza motema ozosenga bato nyonso fo bazala nango bakongoli so tokomi na mitema oyo
bano nyonso omoni oyo bana na ye te bana baza na nzela lelo bakomi bana na ye yo mpe soki ozwa fardeau wana ya kosunga sadi tosunganaka mama merci beaucoup biso totiki yo toke mpe topesa bana mbote nzambe apambola ona asi yo tokoleka lisusu po biso na banzi moi eza taka koma famille eza te awa mais famille bayaka famille na ngai balekaka awa à travers bango nde esenga mpe nga mpe naleka voilà donc na assure eza mpe exemple à suivre bato misu mpe na asi bakolanda biso po mpe bakolanda mpe koya biso toza chaîne toza suivi makasi na diaspora naza sur bata diaspora motema bango etutisama bakobenga biso epuis tokomema bango awa basuku eza nini bango ata kozala na libanda ya mboka bokanisa mpe mboka na bino badipute eza makasi bana na bino bandreke na bino bandeka bino baza na badipute soko nda bazosunga bango bosunga mpe na mboka na bino ndenge centre esalia bana oloi bakokoma mpe na bamboka bino bokoma soko bakoli malamu soko batangi malamu bakokoma mpe kuna soko batangi malamu te bakokoma kuna olongeni nde susi na ngai ezalaka lelo mpe bakoma mpe bato bazala mpe na bandako na bango lokola ngai mpe mama na bango ngai natanga mwa moke na bana nasala mariage lokola nzambe akabulaki biso ngai na bino nzambe nasala miso nzambe mpe andimi na wasala nakolinga mpe bana oyo lelo bakoma mpe bavoyu te bakolo bakuluna te bakrimine te bakoma mpe bato po bakokosunga mboka na biso po lelo soki bakomi mpe bato bakokalisa bino eza mona kongo bakokalisa bino nakolaka na centre sala kola na centre nasalisa mpe bandeko oyo ya centre esika nakuti nasunga mpe bango nde nazalaka na susio nalelaka bino mpona nzambe eza nasunga batusie motema na bato baza na motema ya bolingo motema monene nasunga mpe bano po lelo akoma bato eza histoire kati na bango atuka napesi merci mingi na bino ezonga na suka te jamais tokoya lisusu mama tokoya tano moyenga boye tovanda so awa tosola lisusu wana ta mosusu eza su plus lisusu ntango nabandaki mosala aza jeune mama nakomi okoloka na mosala voilà nalalaka na bango namamukaka na bango mpona kokarite bango sekele ya makambo ebele ya vie yango oyo secret ya makambo ebele ya réussite ya protection ya makambo ebele ya vie yango oyo donc lipamboli balukaka yango voilà bénédiction balukaka yango bakozala maboko te maman merci beaucoup biso tokolekela oyo lisusu merci beaucoup mama voilà merci merci beaucoup mama nzambe azala na yo voilà eleka nini Merci beaucoup. Now,
Voilà, awa bazo sambela. Obuzuka. Amen. Ouais. Mbote na bino. Boza malamu hein? Ngai naza papa na bino. Naye pe kotala bino ndenge batu misusu baka kotala bino. Lelo na osenga na bino eza kaka ya liboso ezali losambo. Ya mibale ezali discipline. Il faut boyeba ko respecter batu oyo baza na bino awa. Batu baza ko encadrer bino. Eza facile te. Bino mo boyebi bisika bo wuti. Mais awa bokomi lokola bana tata moko. Bitumba ezala te entre bino. Koswana ezala te. Bolingana entre bino. Et mingi vraiment bolinga baboti na bino o boza na bango awa. Boyete? Boyete? Voilà. Allez, moko nana loba. Yo yaka. Ah, yo na moni okambi prière. Yo kombo nani? Dieu merci. Dieu merci. Yo za rajni. 14 ans. 14 ans. Ça fait combien de temps ça? Bamboula boni oza. Oui, bisouté. Bon, Mélia. Ah, les grandes, ça va. Yo, vous êtes discipliné, vous êtes poli. Hein? Dans la classe. Okay. Merci beaucoup, Dieu merci. Vous mettez à Dieu merci, mon beaucoup. Nani mswa lingaloba. Yaka. Bonjour. Yo comment on est? Jean. Comment Jean? Vous avez un boulot combien? Hein? 9 ans? Voilà, 9 ans. Ah, bamboula combien salia? Où me hein? Ah, baza gentil, hein? Bamba bino bien. Ah, sikoyo. Okosenga nini pa nzambe pona bato bayamba bino. Oyebisa nzambe nini pona bato bayamba bino. Merci beaucoup nzamba pambola bino bato bino koleka. Nzamba pambola bango bakse bango koleka, hein? OK, merci beaucoup Jean. Wa bobe to ya maboko. Mwana mwasi mo to ane besoin poto si sakasi. Mwana mwasi mo kaka. Bazo rasoni. Mwana mwasi wa lobazade. Suza. Nani? Yaka. Voilà. Aïe. Bonjour. Comment nani? Lina. Hein? Lina, vous avez un boulot combien? Vous avez un boulot boni. Osali mbula combien? Où me l'a, hein? Ah, vous êtes gentil, vous êtes bien. Oui. Vous êtes très bien, hein? Oui. Mais yo, son ça va n'inga te Lina. Osonaka. Koson ça va n'inga te ko Lina. Obunda pe. Hein? Foni obunda Lina. Obunda Lina. Ko bunda te na baninga, hein? Osambelaka? OK, websa nzambe ni pona vina, websa nzambe ni. Websa nzambe na koma mtamunene nsho. Na banda posungo batu boza. Ogi Lina obi, websa nzambe, jour koma mtu munene, asunga pe batu bazanga. Lina nzamba pambola nzamba ko sa prière. Bo bete Lina maboko. Bon, merci. Voilà, en tout cas merci na bino ngala kei na tiki bino. To banda ota la bino boye. Na sengi na bino ba ne bitumba te. Boswa na répéter. Respect boto sabato bazali boso na bino. Boyokani toyokani? Oui. Toyokani? Oui.
Merci beaucoup. Allez, bye bye. Merci beaucoup. Merci. Vraiment, merci beaucoup. Merci. Ça m'a fait Merci. Merci. Voilà, prochainement. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup, maman.